Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Nous allons sur le Seigneur. Nous allons quatre na vérité ou réalité. Pour nous kabola muke malba nzambe ou ate ngai na motema. Sans plus tarder, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 37 verset 4 que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tout le monde a mal ensemble, et Zoluba, et Rossal ensemble, délices et sengo, nayo, et Aropesa, ou Mutemanayo, ils ont désiré. Mais Mingi, les lots, nous connaissons les lots, Balingi, Rossal ensemble, délices n'a pas monté, Balingi seulement, qu'on soit au Yozo, tapé ensemble, qu'on soit toujours au Nzamba, au Pesa, mais Balingi, Rossal ensemble, délices. Thème Nabiso et les lots, ils allaient Dieu à la première position. Dieu à la première position. Mais, si tout le monde a na maloba nzambe awa ezolisa biso toujours que tout ça nzambe na biso liposo tout ça là esengo ya mitema na biso mais mingi lelo jamais bali kozoka o te nzambe ko nzambe à la dernière position ko nzambe musika ko soit toujours oyo posa ya mitema na bango nzambe apesa mais nzambe azali musika ya ba vie na bango mais ça sera difficile pour nzambe à exaucer même la prière ça sera difficile pour nzambe apesa yo oyo mitema na yo ezolunga soki yo osalié et délisté quelque part dans matière mukanda ya matière ezoyebisa biso que rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu le reste vous seront donnés par-dessus donc toutes ces choses vous seront données par-dessus donc tout le monde a toujours nzambe azo insister kotinda biso to lukalibosoye toujours na sima. Ce qui va lui rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand le royaume, c'est lui qui recherche le royaume, c'est celui qui met Dieu à la première portion de sa vie. Dans le royaume d'ici, donc au tiende Nzambe, il bosse na Nzambe a oti kayote. Donc ayebi de quoi nous avons besoin. Tant que lukiye na mutema na mobimba otie à la première position, yé akopesa yo oyo mutema na yo ezolinga neti koloba te lokola bato mosusu bazoloba na biso ke non nzambe kaka moto azali saint moto azali sainté nzambe azali 3 fois saint bien aimé nzambe azali 3 fois sainté Dieu est saint éternellement koloba lisusu te lokola bato mosusu nde bazoloba ke non nul n'est parfait. Il y a que Dieu qui est saint, bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes les justes vivants par la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quoi? La crainte de Dieu, la sanctification, la sainteté, la bonté, la bienveillance, la patience, l'amour et tout comme ça. Donc, ceux qui toujours vivent et l'ongobani, toujours nzambe totié liboso, nzambe akokokisa biso baposa na biso akopesa ko mité bezolinga mais quand ceux qui tient à la dernière position ils allaient difficile mais pour nzambe apesa biso o tozolinga parce que to salier délisté to tient na mité na biso te et ça sera très difficile. Ça sera très difficile parce que nzambe ayebi de quoi que nous avons besoin. Mais lelo otambola oso omona na mukili omona ke mutaso lobake azamona nzambe azoloba azamwana nzambe mais liboso ya bamakambo ya mikie biloko ya mikie azotia nzambe musika atie nzambe musika mais ntango otie nzambe musika maintenant nzambe akotia yo wapi akotia yo place nini tokotanga rapidement na mokanda ya Matthieu totala Matthieu bazoyebisa biso nini kuna Matthieu chapitre 10 et le verset 37. Donc, quand Matthieu, c'est Jésus qui parle que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bien aimé, awa Yesu Masia azoloba que mutu oyo alingi papa naye plus que moi n'est pas digne de moi. Mutu oyo alingi maman naye plus que moi n'est pas digne de moi. Bien aimé, kolinga nzambe, kolinga papa nayo kolinga maman nayo plus que nzambe ezali nini papa akoki koyebisa yo quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Toi tu acceptes, tu appliques. Yeba ke kolingi nzambe te kolingi papa nayo kolinga nzambe maman nayo soka yebisi yo quelque chose o ezali
conformité à la parole de Dieu. Et tu acceptes, tu avales, tu appliques. Yebake, lingi maman na yo, koleka nzambe. Otie maman na à la première position, otie nzambe à la dernière position. Mais yeba nyonso oyo, ils ont place nzambe na mitema na biso et comme idolâtrie. Donc yo oyo olingi football, koleka nzambe bo poli, oliete, olala na nzalate pour la gloire de Dieu. Mais pour le football, au liate, au lalinzala, yeba yango ke otie nzambe musika, donc et comme idolâtrie. Yo oyo au bungisi mbongo otie souci o se soucier au kufi au kokendeli felo parce que tant yo au kufi pour la souci mbongo yeba ke o lingi mbongo ko le nzambe donc nzambe aza la dernière position mbongo ezali à la première position nyonso oyo ezo place ya nzambe na mitema na biso ezali idolâtrie tant que comme idolâtrie mais yeba ke nzambe azali susu na yote yeba ke olingi nzambe te donc parents na yo otie bango liboso papa n'a pas sur quelque chose. Oh, et l'on va la parole de Dieu. La Bible nous dit que t'honorer ma parent n'abisso, t'honorer ma papa n'abisso, na maman n'abisso. Donc, honorer ma parent n'ayo, honorer ma mot, selon la parole de Dieu. Honorer ma parent n'ayo, à conformer de la parole de Dieu. Si ton père te dit quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, là tu acceptes. Si tu te dit quelque chose qui n'est pas conforme, là on peut accepter. Parce que papa, vous êtes obligé d'obéir premièrement à la parole de Dieu. D'obéir d'abord à Dieu. Parce que nous avons des véritables parents. Ceux qui papa n'a pas quelque chose, ils ont accepté quelque chose qui est conforme, ils ont accepté un mot, ils ont uso kende musika nzambe olingi papa na yo koleka nzambe tant olingi papa na yo koleka nzambe yeba yango très bien que lifelo et ezozela yo donc tanga encore kaka na mukanda ya Matthieu chapitre 10 et le verset 32 jusqu'à 33 il est dit c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, voilà. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire que mon tour oyo akowanga nanga liboso ya batu, ngai pe na kowanga nae liboso ya tata nanga. C'est triste, c'est grave, bien aimé. Yesu aibisa na mukolo suka ke naebi yote. Mais okosuka wapi? Yesu awanga na ke naebi yote, mais okosuka wapi? Ora ko témoigner nzambe liboso ya batu devant les hommes nzambe a ko témoigner Yesu Masia a ko témoigner mais o akowanga na Yesu Masia a ko régner ce qu'a régner devant les hommes Yesu peut a ko régner devant son Père alors comment ko régner Yesu donc on a nzambe ndenge na comportement na biso na habitude na biso même liboso ya mode muto ayebi que parole de Dieu ezo commander biso to la décemment mais yé liboso ya mode azumi benga mwana nzambe mais a choisir bilamba o ezo exposer corps donc uniquement il directement c'est pas pour la gloire de Dieu c'est pour la gloire du monde c'est pour la gloire du diable et ça pour na mutema na eza kowanga na nzambe tant on dimi bilamba oyo ezo ko exposer et comme occasion de shit pour na bato tant comme occasion de shit pour na bato il va très bien osala musala ya nzambe te mais osala musala ya diable parce que diable mutapusa ka bato musika ya nzambe diable mutamema ka bato na libaku pe na masumu voyez-vous pour bapusa musika ya nzambe yo tango ozi olati ndengwana obimi ozongi mutu bakangi na fréquence de lit mais la Bible nous dit que c'est lui qui conforte comme l'adultère. Donc directement au commettre adultère dans plusieurs mondes. Donc exemple moi le plus facile que bénéficier des démons, des mauvais esprits, des femmes et des maris de nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Ils allaient au Wanga directement. Ils ont un patron na yo. Ce qui est sur quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu acceptes, tu appliques. Et ça au Wanga na Yesu. Donc au Wanga na Yesu. Liboso ya patron na yo owamani Yesu ba yeliyo magui na musala o accepter yango owamani Yesu dikolo ya musala na yo donc olingi musala na koleka Yesu olingi patron na yo koleka Yesu yeba ke Yesu pe mukola suka akwanga na webisa ke na yebiote ça sera difficile ça sera triste yo ndako na yo on peut accepter même ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu on peut accepter yango parce que voilà nana lingi mwasi na ngai na lingi chouchou na ngai madame na ngai yeba tango lingi mwasi na yo koleka Yesu Masia ben Yesu akwanga na yo tango yo wanga ni bosa mwasi na akwanga na so lingi mwasi na koleka Yesu Masia oza dignité boso na pe dignité ya kozala mwana na yo voyez-vous donc tango yo no zawana ozo vivre
ozo vivre au kutani na likambo quelconque au kutani na likambo quelconque yo mo conscience nezo sala que ça c'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu acceptes yeba exact wanga na Yesu parce que quelque part la parole de Dieu nous dit Matthieu, la parole de Dieu nous dit que beaucoup viendront me dire en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, Yesu Bake, na web sabamo na yebi binote, bino bozo commettre l'iniquité. Tofu la parenthèse pour qui bien aimé. Et là, pour toi, ko banga lelo, to ko kima koleka. Et ça m'a sou, on joue pas avec le péché. On joue pas avec le péché titouble. Liwa oto kima o mutino saso kima liwa no aso banga liwa soko kimia mato kimia ngo ezo dépend de na okima o ezo kima soki jour na ko ki nzamba lo binyet o kende parce que corps oyo ezali soumis ya okufa à cause ya péché ya Adam et Ève. Voyez-vous? Donc liwa soko ye o kende to kimi liwa o kende e o memayo mais liwa o boma une seule fois mais péché au moment double. Donc bon mal des fois ça veut dire que oh nous sommes salés au tikala mais sur péché sur au koufi et qu'on l'a même place que ça veut dire que au koufi et l'andio et même sous mort spirituelle ça veut dire que péché n'est pas mort physique la mort spirituelle bien aimé donc on joue pas avec le péché voilà donc la tangi par parenthèse voilà toujours qui na o Yesu azoloba donc mutu oyo awangana liboso ya bato ngai pe na kuwangana ye liboso ya tata. C'est grave, bien aimé. Pour nous garder un jour, vous savez, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Okosuka wapi. Donc, autant aux vivants, ils ont trop tard, ils ont se repentir, ils ont réparer, mais ceux qui ont confié sur Awangana, mais Okokende wapi, Okosuka wapi. Il est temps, bien aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour nous rater aux oies, aux outils d'abord Dieu à la première position. D'abord Dieu à la première position. Les restes vous seront donnés par dessus. Si vous êtes Nzambé na sima, vous êtes Nzambé à la dernière position, et ça n'est pas si pour nayo, et ça n'est pas si pour nayo, il y a pas que Nzela lola, et ça fermé, et ça au kamama pour nayo. En tout cas, nous avons partager Nabino Lelo et Yangoyo. Donc, je prie vraiment que le Seigneur vous aide à aider Bino à Sungabino, Botia, Mo, Namisala, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, donc toujours il retourne pour Bissonioso, tous à enlever. Que Dieu vous bénisse abondamment, à Pambolabino, à Batelabino, ceux qui enlèvent mes unités et salamité, prochainement. Bye bye.